Cher ami internet, na apesi na mbote bisika bozali, bozabongo en direct ya studio na biso Panja Sango ya Congo ya Edino Image. Bambote na Willy Kunda, bambote na Edino Image, bambote basimbi réalisation ya émission oyo. Lelo oyo toyeli bino lisusu matière ya secret babi. Biso la Panja Sango ya Congo matière ezaka du jour au jour. Lelo toyeno na ngambu ya ba scientifique. Na plateau langa na zanga morote na zala Trésor Ebamu Fakana. Aza l'un des analystes politiques congolais. Hormis de ça, Azali Soussou, expert en lutte de traite de personnes au Congo. Parce que tu as vu que Bamakambe Belé, Moulili et Zosalama, na kacha RDC, oh, il que yé à se permettre, yako dénoncer, yako lobela biso, yako lakisa, naba Congolais, Makambo yo, eza yako batama. Alors, à outu ko misela biso, livre moko na titre nango, eza, il faut qu'on en parle. Il faut to lobela yango. On les a titres et livre oyo a outu ko bimisela biso. Alors na monopoliser parole te parce que mi photo sur la rara na ye mbala moko. Alors si on a sur la même langage na d'une image que c'est là déjà 13 ans et bah vous pour faire déjà ba bonne année na ba bon séjour à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Oui, santé zalango bien. Bon voyage. Voyage eleki malamu nzamba batela kibiso na Kolongwa et puis to komi na Paris na kimia nyoso. Ah ok. Alors, on a vu déjà pourquoi on a un plateau na biso et ça par rapport il y a livre. Oh, tout ça la biso, il faut qu'on en parle. Donc voilà, bozo on a déjà emballage à livre et zo les cas déjà on a liboso, il y a ba écran. Alors, avant tout quand on a sujet à livre, to linoté wa no parcours na yo, il y a niveau d'études na yo bandi classe wapi pour komati na niveau ya okomela biso livre. Merci beaucoup maman journaliste. Ngai nazali licencié na relations internationales na université pédagogique nationale au Tobengi IPEN. Oui. Mais nazali pe diplômé d'état na pédagogie. OK. En dehors ya kozala wana nazali analyste politique et puis expert en lutte contre la traite des personnes, donc au Tobengi le trafic des êtres humains et les occupés nazali expert ya makambu o ezalaka ya côté kabatu côté kabana ko exploiter basi na prostitution to ko exploiter bana na otobengi na lokoto mendicité forcée. Banzala. Alors expert en lutte de traite de personnes. Yebsa biso na okomaki na niveau wala ndengeni eloko nini epusaki yo oyo monaki to oyo vivre pour okoma ko dénoncer ba misala ya côté kara bato donc bato basalelaka bato bamakambo ya molili wana okomaki na niveau wana ndenge nini? Bon ya liboso naza analyste politique na kati ya carrière ya politique na ngai e yaki kosala ke tango tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a joué pouvoir et sengelaki ete na ba obligation ya RDC na ndenge azali membre ya Nations Unies ba saderaki na convention moko oyo tobengaka convention de Palerme ezali ko s'occuper na makambo etali drogue et puis criminalité organisée yango na kati ya ba engagement wana oyo RDC azwaki na sima ya ko sadere na convention wana esengaki ete tata mokonzi ya mboka a créé structure moko oyo elandelaka makambo ya koteka kabana to pe ya koexploitaka bato oyo tobengi na lopoto esclavage moderne. Alors tango aye kosala structure wana na kosala structure wana esengaki ete acha bato oyo bakoki koanime structure wana. Alors parmi bakambi ya structure wana moko azalaki mokonzi na ngai nde nayaki kokoma na kati ya structure wana lokola secrétaire ya mokonzi wana. Après naye kokoma secrétaire administratif, après naye kokoma chargé ya communication ya makambo oyo nyonso etali traite des personnes na République démocratique du Congo. Oh, ok. Alors na ndenge bozo sala nini bozo lutter contre traite de personnes voilà. Est-ce que makambo ya bakuluna na ba ya baujana eza na kati to te? Makambo ya kuluna ezali na kati te parce que biso tozali kotala oyo nyonso ezali exploitation. Kasi kuluna pesa exploitation? Non, exploitation ya bakuluna ezali ya bato te. Exploitation oyo biso toza koloba ezali ke moto a décidé à exploiter moninga na ye moto.
me bakuluna ezali misala oyo moto ye moko azwi décision na ye ya kosala par exemple kuluna na ye po azangi lipa to po azali koluka vivre lokola moninga mosusu. Na kozwa ndakisa ya oyo tobengi prostitution. Prostitution na mibeko ya Congo ezali infraction te, mais prostitution ekokoma mabe, ekokoma infraction soki ekomi proxénétisme, c'est-à-dire moto moko azali ko recruter bana basi wana bazali na possibilité ya kopona aire ya musala te, to bazali kosala prostitution mais kasi ye azali kolia na mosolo ya prostitution na bango. Nde yango sikoyo ekomi déjà oyo tobengi traite des personnes, donc l'exploitation sexuelle ou l'exploitation d'autrui. Donc, c'est la pardon à Kacho Malba. Donc, à ta mineur, on a la kindumba, et ça, l'infraction. Te, ce qui a mineur, ce qui a commis la kindumba, et ça, l'infraction, mais on a commis infraction, il y a viol, na mutu ou azali kobimana mineur. Mais ça, na cadre, il y a autre bengi traite des personnes. Peut-être tokoki kobenga yango exploitation des enfants à la prostitution. Ce qui mutu azali kozwa bana mike po atinda bango basa la prostitution na simaye alia kambongo na bosali li prostitution na bango. Na ville ya Kinshasa toyebi ke eza na ba cité, eza na ba coin o ebatama basala la kindumba, babota bana peka bongo bana bazanga référence, ndinga na lubango, bazanga référence, babanda peka osala kindumba peka wana. Toza na coin ya Paka Juma, toza na Kingabwa, toza na Matete, toza na Barumbu, toza na zone ya Kinshasa, ba coin vraiment eza ebele. Siko bana wana o babota marake, babandi kosala kindumba, babota mi wana, babandi pe kosala kindumba wana. Wana eza retraite te. Bon, pona bana o bazali kosala kindumba. Ndenge nazali koloba, biso to ngai nazali expert ya makambo o etali traite des personnes. Nazali ko préciser bien kosala kindumba ezali traite des personnes te. Et kokoma traite des personnes tango moto azali kosala kindumba azali na possibilité ya kopona aire ya musala na yete, moto moko azoponela yo aire ya kosala musala, azali na possibilité ya kozwa mbongo ya musala na yete, moto moko azwaka mbongo na prostitution na ye e bongo na suka akaniseli ye oyo efo apesa ye, azali na possibilité te ya kopona client oyo ye alingi to te. Nde yango tokomi na cadre ya exploitation. Donc nazwi yo lokola bien privé na ngai, nga mutu nazo komande yo, okobima na mutu tel, akopesa yo mbongo tel, mais mbongo wana okoya kopesa ngo ngai. Et na suka ya prostitution ngai na futi yo, yango tobengaka na français proxénétisme. Nde yango ezali oyo tobengi traite des personnes. Ok. Alors, selon expérience na yo, mesure nini botia na place pour na nan ba victime wana? Ezali na loi ezalaki voté na année 2022. Okay. C'était pour la première fois na République démocratique du Congo. Tozala na loi où ezali kopesa etumbu na bato nyonso oyo bazali kosala traite des personnes. Mais kasi pe ezali pe na ba disposition misusu ezalaki oyo ezosenga ke ba oyo nyonso bazali victime bameka kozwa bango en charge. Et cette prise en charge ezali kaka prise en charge était ya mbongo, mais ezali aussi prise en charge tolobaka psychologique, ezali aussi prise en charge tolobaka juridique. Ceux qui par exemple mwana mwasi azalaki victime ya exploitation sexuelle ou na prostitution d'autrui, akoki ko signaler structure wana na époque ezalaki agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Okay. Kasi na mokolo ya lelo structure yango ekoma coordination des jeunesses de la lutte contre les violences faites aux femmes et la traite des personnes. Donc basangisa yango nyonso ezali dirigé epai ya madame la coordinatrice madame Chantal Yelo Mulop yende azali ko s'occuper na yango nyonso. Alors muto nyonso azali na baka ndeti ya exploitation kaka na prostitution te na mendicité forcée pe ezali traite des personnes bato bazwaka bana mike atindi akende kosenga mbongo na balabala. Mwana moke azali censé ya kokende classe. Mais soki komi kotinda bana bakende kosenga mbongo na balabala po yo na sima okende kozwa mbongo wana po olia ekomi déjà exploitation des enfants à la mendicité forcée. Alors ezali na mwa ba forme ebele oyo pe tobengaka
la traite des personnes à des fins de prélèvement d'organes oyo ezali kosala objet ya livre na biso ya lelo. Alors est-ce que selon peka expérience na besoin déjà ba victime tozali na ba victime ebele tozwa ba victime ebele ezali na bana misusu babandai ko enlever bango tam par exemple bazwa bango na Chikapa baleki bango na Kananga baye na Kinshasa bakotinda ye na Wenza Pascal balakisi ndenge bayibaka bakoni kotinda ye akende koyiba soka yibi biloko nyonso koyiba azali na mutu moko akokende kopesa ye na pokwa. Alors soki ayibi te azongi maboko pamba na pokwa bakobeta ye des fois bakopimela ye même biloko akolia misusu pe bazwaka bango batekaka bango na Brazzaville na mboka ya Congo Brazzaville bakomaki kuna bakomi ko exploiter bana wana kotindaka bango koyiba soka yibi te bakotisi ye na congélateur bakangi ye après un moment batiki il faut bangisa ye polo bisoki batindi akende koyiba. Alors bakaya ndenge wana baka oyo leta azwaka amekaka kokota en contact na ba services sociaux oyo ezali na compte ya ministère ya affaires sociales tobengi bango corps des assistants sociales pona komeka ko réintégrer bana wana ko identifier famille na bango kozongisa ba misusu na ba famille na bango oyo bo retrouver ba famille te bakoluka ba famille d'accueil ndenge babengaka ba famille oyo sepeli kozwa bango et bakotisi bango na kati. Ok, alors merci beaucoup déjà pour l'éclaircissement. Alors toi na sujet na biso ya lelo oezali il faut qu'on en parle par rapport à un livre intitulé donc merci beaucoup. Il faut qu'on en parle. Alors il faut qu'on en parle, d'où vient il faut qu'on en parle? Bon, idée il faut qu'on en parle. Nakubandela d'abord titre ezali il faut qu'on en parle prélèvement transplantation don et trafic d'organes en RDC. Nakubanza que déjà titre ya pamba ezali ko lobela quelque chose. Idée il faut qu'on en parle et outi na kati ya phénomène ou eleka ki ya ba kidnappeur ce phénomène ya kidnapping oyo ezalaki kosalama na année 2022 c'était en 2023 juillet 2023 merci batu babandai ko matalisusu ba mituka oyo tobengaka te batu ba matalisusu te toloba bongo oyo babengaka catch batu bazalaki ko banga ko mata pour soi-disant batu bandai ko enlever batu na catch pona kolongola bango ba rein pona koteka. Alors tant que phénomène wana esalami tomonaki ba procès esalamaki kasi après procès gouvernement salaki banquette amonaki ke ata ka moko te ezalaki ya solo. Alors na mitu ya bandeko ya population congolaise pona bango likambo wana ezali kosalama kasi letande aboyaki koloba. Alors idée yaki kopesa mawana lokola nazalaki moko ya ba expert oyo to sokaka pe na makambo wana nde na lobi bon nameka kosala nanu mpe ba étude to ba recherche to bengi pona koluka kopesa bandeko moi précision par rapport ya makambo oyo. Siko yo zo pesa précision na kati ya makambo oyo tandis que le gouvernement a zo étouffé affaire yango. So yo repesa éclaircissement par rapport à quoi et pour yo zanani? Non, nga naza scientifique. Nazali intellectuel mais naza scientifique. To nazali citoyen congolais oyo azo vivre na kati ya Congo précisément na Kinshasa. Alors tozali gouvernement azali na rôle ya ko protéger population. Na yepete pona ko contredire population mais kasi na ye pona kopesa lumière et bandeko sengeli bayeba ke phénomène existe. Tango l'État agiraka, l'État agisaka te par rapport ya ba émotion ya bato. OK. Ezali te po balobi mama journaliste aza muyibi po na l'État pa te koza muyibi. Soko lobi mama journaliste aza muyibi na l'État, il faut prouver que mama journaliste aza muyibi ayibaki eloko nini. Alors po na l'État congolais koloba que trafic d'organes existaka eza problème te mais il faut loba esika nini basalaka yango omemi bango to bato batu bauti kosala trafic d'organes tala eloko balongoli rein yango balongoli yango oyo mais soko lobi yango kaka na munoko eke obimisi preuve te
ah wana ezali makambo ya lokuta de belé ya procès o na ba batamayelo bavanda ki wana donc procès ezalaki na moi 20 non procès ezalaki en 20 procès esalamaki na ndenge oyo efali esalama kasi ngai en tant qu'expert ntango nasali betude na ngai nayaki kokonstate que 5 jours ezalaki moke mpona kojuge bato wana mpona nini 5 jours ezalaki moke parce que na kati il fallait kocontinue baenquête mpo crime oyo tobengi trafic d'organes ezali crime oyo tobengaka crime organisé et c'est kometaka soki nakoki koloba bongo en bande organisée c'est-à-dire singa ezali molai voilà mutu akoki kozwa mutu oyo akoki koenleve mutu mosusu mais oyo akolongola mpe rein mutu mosusu oyo mpe akokende kolivre mutu mosusu oyo mpe akokende koteka ezali mutu mosusu na ngai attaque expert ya lutte contre la traite des personnes na estimaki que kosala procès wana na 5 jours ezalaki mwa moke mais nakoki koloba te ndenge bango batranchaki ezalaki lokuta mpo bango bazalaki na bato wana soki batranchaki c'est sur base ya baquestion to mpe baélément oyo bango bazalaki nango sur place alors biso tozali kosenga nini eloko na kati ya livre oyo tozali kosenga makambo oyo babengi trafic d'organes esalamaka kaka te na kolongola rein mutu akoki kozala victime ya trafic d'organes avant kutu même balongola rein makambo ya rein batekaka yango te makambo eza kaka na rein te parce que faut tolobela ya bosolo lelo bato bazoloba baorgane oyo bande koloba eza rein mais eza na bafoi mpe ekoma kosalama baintestin bapoumon bapancréas nyonso wana ezali biloko oyo lelo ezali objet ya transplantation mpona kobikisa bamaladi ya bato kobikisa bato bazosouffrir na baproblème ya baorgane na nzoto na bango siko hormis ya trafic est-ce que hormis ya trafic ya mayu ya ndenge ezosalama wana kobomaka bato esprit est-ce que eza na esika moko to ezake moto akoki kokende soki moto aza na besoin ya organe moko asombi batie ye en attente au cas où ke nani donner amonani eza na ndenge moko ya ordre yango tozali kosenga na kati ya livre oyo mpona koluka kosala mwa mibeko oyo ezali koencadre secteur wana parce que na ndenge ya mibeko na ndenge ya droit de l'homme baparti ya nzoto ya mutu to mpe mutu bakoki koteka te donc bakoki koteka mutu te ndenge moko mpe bakoki koteka biteni ya nzoto te ezali contre la dignité humaine ezali même na Congo okoki koteka mutu te okoki mpe koteka beteni ya mutu te kasi ntango tozolobela makambo ya trafic d'organes ezali kaka na makambo etali prélèvement te ezali oyo mpe tobenga oyo babengaka tourisme de transplantation nakoki koyepa na yo na Kinshasa na propose yo ke non pesa ngai rein na yo nga na kopesa yo mbongo ondimi nasali makambo nyonso tofuti billet tozwi avion toke na mboka mosusu na mboka wana nde bakokende kolongolisa yo rein po peut-être kuna nde baza na bapareil oyo ekoki kosala ke balongola yo rein na kimia nyonso et tout ça or na ndenge mibeko elobi mutu akoki koteka parti ya nzoto te donc na ndenge ya normal il fallait ezala don mais nakoki kondima ngai moko nalobi bon nazozwa rein na ngai nazopesa ndeko na ngai po ye nde asungaka biso azobela ou ata asungaka biso te me ndeko na ngai akokufa te po eza possible mutu avivre na rein moko ezali mpe possible mutu apesa ndambu ya foi na ye po foi ebotaka bakoki kokata ndambu bapesi batie na mutu oyo aza nango difficulté mais kasi esalamaka kaka na ndenge bato bazokanisa te po il faut bozala compatible ezali na biexamen oyo faut kosala bien avant bandeko minganga bayebi yango seke hôpital na biso ekomi ya kobangisa te hôpital na biso eza ya kobangisa te parce que wana ezali eloko babengaka crime
et ça la marakutu d'ailleurs na ba hôpitaux nyonso te. En tout cas, il faut zala na ba spécialiste ya liboso, il faut zala na ba matériel o esengeli pona osala yango ya mibale. Ya misato, il faut mutu oyo ba kolongole barin basala yeba examen po ba yeba ke place ba kolongolango aza compatible na esika ya mutu oyo ba okende ko pesa ye. Ah OK. Alors, non lingana yeba objectif ya livre oyo déjà ko yeba na kati ya République démocratique du Congo, tous un taux intellectualisme oza très bas. Yo osali livre, osali yango ba congolais, to osali yango mindele parce que ceux qui oyo bimisango a na poto. C'est que ça livre ba congolais te. Non, livre to sali ezali livre ya ba congolais. To sali ezali d'abord livre ya ba congolais te, livre ezalaka ya ba congolais te. Livre ezalaka ya batu nyonso. Ba victime na kati ya livre ba congolais. Non. Ba victime bazaka ba congolais te. Eza histoire te. Te ezali lisolo te o tozobeta ya ndata nsango liangu bana bana. Oyo ndata nsango azaka ka congolais. Mais ata lisolo ya ndata nsango. Soki mundele o azotanga philosophie to azotanga histoire na France. Soki alobi bon ngai na kosala recherche na ngai ndengo moni livre ezalaka pona batu nyonso. Livre ezalaka pona mboka moko te. Pour la population mon côté pour mutu azosala même histoire na France to na États-Unis soka lingia sala recherche na sur le compte congolais akoki pe kotanga makambo ya ndata nsango. OK. Alors éditeur dans nani? Éditeur na ngai ezali maison d'édition Jet d'encre. Donc Jet d'encre. Na France, oui, ezali na Paris sur l'avenue du Bac mais numéro 2 na Ah OK. Donc livre imprimé tout na Congo. Livre et salami awawa ba imprimé awawa et puis ezalaki publié officiellement awa na France na Paris le 1er janvier 2025. Et ezali sur toutes les plateformes de vente beaucoup kokutango na Amazon. Tout comme peut beaucoup kokutango na ba Fnac nyonso ya Belgique ya France ya Suisse to pe beaucoup komandango na bisika nyonso bozwami na mokili. Ah OK. Et ça na format papier livre à boto et ça pe na format ya lecture en ligne. Non, wana ezo dépendre na ba librairie et ça na ba librairie oyo etie yango et puis si possibilité ya kosomba ngo na format numérique. OK. Et tout comme pe ya kosomba ngo na format papier. Alors tozali kobongisa vernissage na yango na Kinshasa et ceux qui tosisi vernissage na Kinshasa to koki kopesa ko communiquer ba point de vente nango na niveau ya Kinshasa. OK. Alors pour les congolais pour bazala alerter bazala bazwa livre bonzongo ndeni. Parce que les congolais azara trop lecture te. Non, ko ezali connotation batu ba pesa ke congolais azalaka trop lecture te et lelo tang na komaki livre oyo batu pe bazalaki étonné so nakutani na bato moni mutu azokama lobi ezali pe na ba congolais o bakomaka makambo ya intéressant. Donc toza na moi ba makambo moko boy o totielango kaka congolais linga lecture te ezali na bandeko ba congolais oyo pe balingaka lecture. Mais kasi tokoki koloba peut-être bazali nanu muke par rapport ya ndenge mboka na biso ezokendele mais tobosana te ba génération mususu ezoya ko remplacer ba génération o ezalaki en place bazali pe ko adopter ba comportement ya sika. Lelo bana bakoma ko salela ba Android et kotanga na bango livre lelo et ozala ndenge moko te na ntango ezalaka kala ezalaki faut kaka kotanga livre osombi livre papier mais lelo tozobeta lisolo ya livre format numérique. Donc il y a quand même moins évolution na Congo. Ah OK. Alors net na ba province o eza vraiment reculé ba province na biso ya RDC ba rozwango ndenge nini parce que bidake kuna bana problème ya wifi bana problème ya communication parce que ba bilo rebelle kuna ezala raté ce ko ba rozwango ndenge parce que il faut qu'on réveille tout le monde toute la République. Bien sûr. Ce quoi mesure nous tient en place. Bon, ba mesure ya kocha en place to meki kocha na union sauté parce que toza na phase na phase promotionnelle. Na cadre ya phase promotionnelle et ko dépendre na makoki o to koza nango pona komeka kotala est-ce qu'il faut se déplacer kokende vers ba province ko organiser ba conférence débat ko ça l'échange na bandeko
pona komeka ko partager na bango makanisi oyo eza na kati ya livre oyo etali trafic d'organes en RDC. Ocha mon prix est combien? Bon, ah oui, ça coûte comme 15,70 donc 0,70 pour la banque. 16 euros. Bon, na 16 euros te po 15,70 16 euros te po bande ko na biso ba sala économie ba zota la biso ba elike 0,30 euros ana 15,70 là c'est pour les Français, oui, ça se comprend. Voilà. Mais Congolais au début de la vie sociale là-bas c'est chaotique. Les problèmes à livre ezali les problèmes ya vie sociale ezala chaotique te. Muto azali na besoin de science à ko se sacrifier pour na koluka kosomba mayele. Parce que livre ezali pour na kopesa pe mayele. Et pour na kokoma yango esengaka pe moi ba effort moko boye. Na yaki awawa na depuis ba année passée na saki moi ba recherche ezwaki nga moi ba mibembo ebele pona koya kota awa bima awa kende kuna. Alors moi manière ya ko récompenser ba effort wana yango batiaka moi prix moko pe pona koteka yango. Sauf ceux qui ont pour le binanga nazo somba 200 exemplaires ou 1000 exemplaires comme ça. Toto pesa bandeko ba congolais au social les ana nunase. Voilà faut Willy Kunda moi. Alors motivation non par rapport à écriture. Vous êtes écrivain de base ou bien au commis en haut par rapport à la réalité aux les canards RDC? Nazali scientifique. En tant qu'analyste politique, la politique c'est la science de la société. Donc, le col naza na kati ya société congolaise, en tant qu'analyste politique, il faut tout ça la nyonso pona ko battre la société na biso. Alors, ko mayango ezali pona ko éveiller conscience. Il y a bandeko nyonso, bandeko d'autorité, mais na population en général. Tomeka kotia moi miso na makambo o etali don et trafic d'organes. Parce que moni lelo mabeza que ceux qui batu babeti li solo ya organe na RDC, batu bazo mona kaka o etali trafic. Oh bakolongo la rein. Mais kasi ceux qui bazo bela organe, ezali pe na eloko babengaka don d'organe. Don d'organe ezali pona ko bikisa pe bandeko mususu. Na kopesa ndakisa. Soki mutu azali ko bela insuffisance rénale. Problème ya foie, ya cœur, to ya pancréas. Donc pas si toza nango yango wana, soki olobi likambo etali ba organe, lelo batu bazomona kaka o ezali kolongola ba rein to ko zwa ba rein ya batu na ndenge ya mabe to ko boma batu. Mais kasi batu bazali koyeba te que et à part trafic d'organes, il y a aussi les dons d'organes qui peut sauver des vies. C'est-à-dire qui sont volontaires bien sûr, parce que au moni ceux qui mutazo bela azana problème ya rein na Congo, ba sala kaka oyo babengaka dialyse. Si ceux qui komi na phase terminale tio mona mutu wana akufi. Kasi ceux qui na bamboka mikili ndeti na awe sika tozali na France, ceux qui muta komi na azobela azana problème ya ba rein oyo komi na phase terminale ndenge balobaka na médecine, ba routier na liste d'attente akomi kozela don ya rein pour na basa les greffes et akokana kobika. Ezali na bato ebele o bazali na ba problème ya ba rein ya ba foie oyo pe ba bénéficier na ba don esengaki akufa peut-être dans une année, mais kasi tango basali greffe ya rein to ya foie esali ke mikolo ya vie na ye ebakisami à vivre les sous temps sous 5 ans, 10 ans ou 12 ans, ça dépend. Il y a banzoto ya batuka kanenge zalaka. Ah ok. Donc alors qui est derrière toi? Non, nasimalanga mutazalita, nasimalanga ezali kaka, nasimalanga ezali d'abord conscience. Te wana ebi tout le monde le sait, présent. Nasimalanga eza d'abord derrière yo. Te nasimalanga eza d'abord conscience. Conscience ya kozala congolais nde mutu ezali na sima na ngai ya liboso. Conscience ya mibale ezali conscience ya kozala homme politique. Tozali na intérêt ya ko proposer ya kopesa ba makanisi o ezali ko batela population congolaise. Alors batu babelela ki trafic d'organes, kidnapping pona kolongola ba rein ya batu ya koteka. Ezali makambo moko o il faut to solo la yango na mozindo poto pesa
ba solution ya solo solo parce que moni bato babano sala mituka o to bengaka ba chauffeur taximan ya ketch lelo bato ba mataka lisusu mituka wana ndenge sengeli te okomona mutamati atali kaka moni baza mibali mibale na kati surtout soki bato bazanga na elongi kitoko mingi te lokola biso wana ata ndenge nini mwana mwasi akomata lisusu te mpona ye alobia bato yango bango yeyo donc quelque part eza malamu te yo mati mutuka no na motema nyonso ya kimia me mutu moko akaniseli yo deja mabeke yo poza moko ya bato oyo balokolaka barin alors esengi topesa société wana explication claire na makambo wana ezalaka me na ndenge oyo bamemaki makambo ndenge okomi livre oyo nga na bito oyoka teke o bazwa bakanga o basinga batyo na prison moko makala tomona tokomi kopibio na statut libéré tokoyoka ngo te ah te nga na ndimi te en tout cas na ndimi te na ndimi te ke makambo wana ekokoma mpo nga nakomi livre na intention ya malamu oza sir na oui naza sir ekozala teke o nini ya wili kundo oyebi ndenge ezalaka ti o libéré meseki ngani il est innocent libéré un tel te mibeko ezali je pense que soki bakokanga nga bakotindela nga convocation soki bakokanga nga bakoyebisa nga fo bokanga nga mpona nini et puis nakozala na droit ya kodéfendre makambo oyo bazali koreproche ngai mais je ne pense pas que bakokanga ngai alors mpona makambo ya batrafic d'organe wana ndenge population ekomi kovivre na kobanga prévention nini botie en place mpona psychologiquement bato bakoma mpe eloko nini botie en place yango moni livre oyo titre yango eza il faut qu'on en parle pourquoi il faut tolobela yango tolobela nini makambo ya prélèvement makambo ya transplantation makambo ya don na makambo ya trafic d'organes yango moni titre ya livre topesi il faut tolobela yango ntango tokosangana biso nyonso bakongolais tosangani baintellectuel nyonso tosangani bascientifique nyonso tosangani o badepute bato na bisika bazali tosangana tokanisa na mozindo mpona kotrouver basolution moko ya malamu ya libela oyo ekomettre population en confiance na makambo oyo etali trafic d'organes to pe etali don d'organes. Ah ok. Donc merci beaucoup déjà Nathan Pesibiso donc comme la souka alors message na yo pour na peuple congolais pour na bato oyo ba Rolanda vraiment livre oyo ba en besoin donc voilà beaucoup melanga hier on a besoin livre vraiment comme melingai yana on a pris mon bon à deux formules poto que na ndenga ba kino bon à deux formules déjà on a livre oyo on refait dans la canapé au tala ma mususu on vandi au tala au sala ta lecture malembe alors mon par rapport à livre na par rapport à population congolaise au bolanda vraiment vidéo na koloba liboso po na livre na sengi na bande konyoso o balingaka lecture na o pe balingaka lecture te bokoki kokoma kolinga yango bozwa risque wana se procurer na livre na biso o etopesi e o ezali na titre ya o ezali intitulé il faut qu'on en parle prélèvement, transplantation, don et trafic d'organes en République démocratique du Congo. Yango nde soki bo tangi yango na bozindo et ko permettre bino boyeba makambo nyonso o etali trafic d'organes na mokili topé na kati ya République démocratique du Congo. Alors et ko permettre biso na bino to mutu nyonso esika azali ayeba ko pesa talikanisi esengeli tosala nini pona ko remettre confiance ya population na ya ba autorité na makambo o etali kidnapping pona soki prélèvement d'organes na ndengo l'état kosi bazali complice l'état pe kuna lobité population bo exagérer ezalaka nango te po makoki ya kosala yango ezate alors au lieu bo continuer ko demeurer na kati ya confusion wana na ko recommander bino bosomba livre oyo botanga yango pona bo comprendre makambo nini ezali na kati kuna. OK, ba remerciement ezali. Non, remerciement na opesa na ya liboso na bino bato boyambi biso nesika oyo na Flair Monde HD. Flair Monde HD na équipe nyonso ya Flair Monde HD et na maman Dembo Wemo, ouais. En tout cas, merci beaucoup parce que ezali facilité ya
kondima koyamba ba sujet ya lolenge boye surtout na bino bato bomesana déjà ko bato bayebi ke tozelaka lelo bakoyamba nani ako musicien nini akoleka akolobela problème nini polémique eza nini mais kasi bamoni na mokolo lelo aye na sujet mosusu oyo ezali ba sujet scientifique. En tout cas merci beaucoup de soutenir cette cause ezali noble parce que mutu nyonso akoki kozala victime ya trafic d'organes d'une manière ou d'une autre, tout comme mutu nyonso tout pe akoki kozala bénéficiaire ya don d'organes pour se sauver na maladie ou ekoki kotungisa ye. Ah ok. Donc merci beaucoup. C'est la première fois hein, la porte est grandement ouverte pour les gens nous surtout on a besoin vraiment sur bengi donc tout ça na pour nabino. Merci na équipe na Mobimba, merci na Pelé Tanfumu, Bambote Siko Zali, Guy Massamba le directeur, Ruki Massamba la Silva les millionnaires d'Angola donc sénateur Beke Bola Moleke Belé. Merci à toi Edino Image na ya Wilikuna pour la réalisation. Bon continuer toujours à s'abonner, bon partager. Ou écouter vraiment l'émission, ou vraiment s'abonner, partager, commenter, j'aime. Et on est ça la raquette, on s'en vraiment et que de liboso. Merci d'avoir fidèle Nabiso, merci d'avoir abonné Nabiso, ou va mettre ça dans Rolanda Biso en permanent. Tout le monde bon pour l'emballassement. Merci beaucoup.